maroza na ngai baya te na mokili babika na makambo ya somo biso tokoma komona makambo chaque jour eboye bodri ya mbambi eta majore nga nakoka mwa tapi rouge batandela yo babwakela yo fololo roza na makolo basopela yo parfum de larme à la main baembela yo loyembo roza safutelanga batepe naponi kaka ye bolingo na ngai meme koma chéri mpona bolingo na yo nakubenga na bantu tien tango tokabwanaki nga moto ya liboso nani okwamaki me bazalaki wapi. Fidèles internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère où vous nous suivez. Vous êtes en Amérique, Europe, Océanie, partout dans le monde où vous êtes scotchés, branchés pour suivre votre émission Pyramide culturelle avec votre humble présentateur Christian Tongo, le tenant de la presse, qui est devant vous pour présenter cette émission. J'ai dit un grand merci à tous les abonnés qui continuent toujours à nous faire confiance. Vous s'abonner toujours à la chaîne DKM Flash Télévision, vous n'allez jamais d'ici. En tout cas, merci pour la confiance, merci pour la fidélité, malgré l'absence et Salamakimo Mouké, mais là, nous sommes déjà de retour pour vous servir Ndenge Kaka, to Mesana Kosala, na kata DKM Flash Télévision. Je dis aussi un grand merci à l'équipe technique qui m'accompagne aujourd'hui derrière la caméra. Je suis assuré par la réalisation de Dieu merci Mayemba DM coach. Il y a assuré réalisation et émission à Lelo. Et je dis aussi un grand bonjour à celui qu'on appelle Jonathan Pina, Balobi Awande Sika, pour réaliser émission à Lelo, Lounge Bar et Restaurant. La base, là, nous sommes sur l'avenue Canas 551 dans la commune de Limité. Donc, Balobi cadre moko est bien, bien en classe. Donc, Olingo Mela, Olingo Lia, en tout cas, Andrew Ezaka moko dans la commune Limité, juste dans la 10e rue. Vous allez vraiment jamais d'ici. La base des on a pour Nabino surtout chez les boss Jonathan Pina. Merci mon boss pour Nabino surtout vraiment un grand merci. Et je salue aussi Maman SP, hein, Madame SP Yanga, Motema, il y a Papa Serge Ngwizani, Balobi chez Ranza espace moko pesa wana pe na mbinja pigeon olingi pe au savourer biloko bien. N'hésitez pas aussi de faire un tour là-bas chez Ranza et pas il y a Madame SP Yanga, hein, Motema, il y a Papa Serge Ngwizani. Là nous sommes sur l'avenue Lubumbashi, croisement Kokolo Lubumbashi, donc Kota Bantene, Bino Banamunga Fula, Cité Verte, Ipene, Delvaux, Météo. Bolingi bo passer vraiment bon moment na bino bien. En tout cas, bo hésiter peut-être pour ça la tour wana na venir Lubumbashi, croisement Kokolo, espace chez Ranza, ya Mama et SP Yanga. Et je salue aussi le docteur Christian Kakula, mon vieux de tous les temps, de tous les jours, coach, na Bossani PT de Sikazali, sans oublier Obed Kele, hein, Black, hein, Yopenza, Paul de Pote, Obed Kele, Sikazali Opeyangwana, Christian Alondo. Hein, mon pote, mon président, Babi Base Famille, Abino Nyon, surtout vraiment, na Pesibino, salutation Abino. Et je dis aussi, je salue aussi Yannick Wamba, hein, depuis Bruxelles, il n'est pas à connecter pour suivre cette émission Pyramide culturelle. Encore une fois, fidèles internautes, soyez les bienvenus dans votre émission Pyramide culturelle. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je reçois pour vous Géro Star, vous voyez du Géro. Azapé habitué, il y a une émission Pyramide culturelle, le sous Rosalanaye, pour que bête ma solo, toye baba 4 lisusu, parce que tout le monde a eu sous moi attachement mouké, na igebi na filet, il y a le sous de toye ba, Kozalanaye na plateau toye ba, est-ce que Azongi n'a pas adorable, est-ce que mouvement et Zakaka, donc toye ba nyon soana tout à travers cette émission Pyramide culturelle. Il est déjà à côté de moi, je dis déjà.
Bonjour Géro. Ouais, bonjour Christian Tongo le tenant. Boni. Ouais, ça va très bien, Zamazo Batela vraiment. Santé nini malgré ça, toujours moi temps tout dans la suite. Ouais, santé za kitoko, maramutezo tambola bien, Zamazo Batela biso vraiment. Nyon sezo kende na ndenge toujours Nzamba ndenge tambola. Vraiment, Géro, ton avis surtout ça na to beta, ma solo kaka ndenge zala vraiment. Boni nanu santé à mouvement na yo ete non ndeni. Ouais, mouvement za kitoko, mouvement nyon c'est bien pour l'instant toujours dans la studio na biso toujours travailler Maxi Singer na biso zo makalaté donc. Bato pena balinga biso bazela ngo à tête reposée. Motema nyonso donc ezobimaka te tozotravaille yango tolambela bango mpena bazwa biloko ya bien kaka ndenge ezala vraiment plaisir eyaki lelo na yo mpena tobeta mpena masolo mais Géro tongana toyeba moke vrai nom ya Géro ezalaka mpena nini bon kombo na ngai eza Joseph Lukenge Joseph mais na ndenge ya musique abengami na kombo ya Géronimo bamosusu babenganga Géro Star bamosusu babenganga Professeur bamosusu babenganga Charme donc nyonso yaka bakombo nanga mais vrai nom na ngai eza Joseph. Joseph abotani na mariage entre papa na mama papa bazaka ensemble ti lelo oui baza ensemble pende eza ndeni kokola Géro vi na yo tobanda lelo koma reconnu boye dans le monde kokola Géro yangi mpena ndenge nini mpo kota lelo na monde yango ya musique bon nga akolaka bongo ka nde bato to bakolaka nalinga musique mingi ti lelo naosala musique abotami na papa nanga komone Normand Lukenge mama nanga komone Marie Makwela bango tout baza vivant donc c'est un peu ça nabotami na komi na Masina nga mwana Masina mpena na natifa Masina baklasse na yo otangi yango mpe kaka na Masina oui natangi mpe kaka na Masina donc enfance na nga nyonso na lection na Masina donc c'est un peu ça qu'est-ce que otanga no wana kokola no ezali mpena ndenge nini est ce que Géro azalaki mwana moko calme mpe tomonaka Géro toujours batimi mo batimidité moko boye est ce que Géro mpe kokola ne ezalaki ka bongo même na quartier na école kokola Géro mpenza ntina école ezalaki ndenge nini soki orelate vraiment toyeba mpe moke na bainternaute bakolanda biso de partout ouais nakolaka bongo nakola na musique trop mais nazalaki trop turbulent na ndombu trop na ndo déranger trop na classe mais na ndo bundabunda te mpo kobunda ya mboka na nga te mais nazalaki trop turbulent na ndo déranger trop eza mwa bongo nazalaki trop calme mais nalingaki nde musique trop depuis nazalaki mwa moke na ndolinga musique ya wenge nde tokoli nango ti lelo donc musique ya wenge ondo yokongo déjà makasi trop neti nani na wenge obande kosepela na nini na wenge na ndo asepela na bapene na biso Serge Mabiala epuis so mati mwa moke oyoka Oliviera bamaestro Fabre Gaz donc baza bato mpena bapesa biso mpe bagwa musique ouais Géro aza diplômé ouais na diplômé nalinga na continue université mais na bandaki baformation nanga nasala baformation na INPP et après nayaki koembrasse musique université nde nasalaki yango te donc obetano tour na baina te nabetaki tour na ina te mais est ce que ina mpe makaka yo kobeta su mwa tour wana okolisa susu savoir faire na yo na musique bon la langue s'il s'agit ya koyekola lisusu mpo balobaka perfection toatena yango kaka ti liwa quoi chaque jour toyekola on finit jamais d'apprendre donc nayebi ke balobilobi tokoapprofondir su bamakambo yango pour l'instant toza déjà dans la musique po musique eza na makila donc eza mwa bongo musique esalaka ndenge nini ntango ozalaka okotaka mpenza na profondeur wana ndule oyokaka ndenge nini Géro Star nayokaka bien mpe na biso toza baamoureux ya musique donc toza mpenza baamoureux ya musique tokoli na musique eza c'est une partie de moi nde nabenga yango eza mpena partie na ngai ntango nasalaka musique nabosanaka bapasi na ngai nyonso tu nabosanaka nyonso vraiment donc nabeniaka na musique mpena eza partie na ngai ezanga na makila donc yango nalinga yango mingi donc tosala yango mpo tolinga yango na premièrement si ekoma babulo na biso boye depuis bandi carrière musicale na yo bisika outi ti place okomi ozosala baanalyse nini na carrière na yo ti place oza lelo ouais ezalaka motu ezalaka facile te na via motu donc esengaka vraiment kobunda mpona atteindre oyo olingi okoma to olobi ke nga mpona okoma boye faut fournir des efforts consentis mpo
ekomi so place wana okofanda kaka boye te yango moko ya luka yo faut que luka place grandeur oyo luka wana faut oluka ngo na batravail na mambo tosala otravaille eloko no ya bien omoni nde totravaillaki si mama etela bato basepeli nango mingi donc faut totravaille sur babiloko mosusu po esepelisa bato nde basepeli na si mama etela donc c'est un peu ça. Et si maman était là jusqu'à aujourd'hui, et ça qu'on se comportait nini? Ouais, si maman était là, elle se comportait bien et puis si nga vraiment makambo belé et yebani singa pe koleka ndenge na yebana ki liboso te singa ba relation ya moi mingi mais to suki wana te faut na pesa lisusu ba bilo musu donc faut na pesa penza pour ba comprendre ngai ba comprendre loko eza kati na nga message eza kati na nga donc c'est un peu ça. Vraiment batu baza ko tuna batu baza ko loba zéro ko quitter na e pa ya igebi na filet haki na ba vitesse moko boy mais ba vitesse ngo bandaki to mona un peu osongi sous moi sima ni les cause ya ko se rabaisser le sous moi muke na vitesse ozaki nango na liro ozalaki nango wana parce que pesa ki makambu et nilisa ki mokili ko quitter na e pa ya igebi na filet et na single op bimaki si maman était là parce que nilisa ki mokili. Mais ces derniers temps, tout le monde est Malili, c'est dit à quoi Girostar. Non, Malili, c'est juste que tu es dans le studio, tu as arrêté la répétition. Pour l'instant, tu as travaillé pour tout lamba. Pour faire lamba, tu as fait lamba. Pour faire lamba, tu as lamba, tu as balanda dit c'est nga travailler les bango, tu l'as les bango, penza bien. Allez, te proposer bango babilo on a biso. Donc c'est un peu ça. Tu as dit si maman était là, bah yo qui on faut bah yo rappeler le logo musique pour consommer déjà un tempo. Consommer, il faut pas consommer les sous l'eau, on a lamba, tu peux savoir l'eau, on a des temps de l'eau, et Mathabi c'est sur un niveau moral, c'est bien. Et Ningezalara, ainsi de suite, ainsi va la vie quoi. Voilà. Merci fidèle internaute, comme je vous avais dit, nous avons Girostar. Alors, nous avons fait du Girostar, à ce Pélissabi, sur le sous moi, Mouké, na moi capé là, tous ces places na Mongongo, tous ces places na voix naïe, vraiment. Pour faire plaisir à Niaminel Sambin Gloria depuis Félan, je n'ai pas à brancher pour suivre cette émission. Et c'est Pessapena Mingi Mère France, Francine Simpi, l'angongoloise, et c'est Kazali, Géraud. Je ne sais pas si tu peux nous proposer le Lokwana, c'est la langue Mingi. Le Lokwana, et ça te donne plaisir, c'est parti. Obakisi lisusu konia souffrance na vinanga. Motema nanga epela deja moto nakanisaki oyo ekoboma nzoko ye nde kobakisa mombonda po engalengenga ozwaki nga na bolingo po obomanga pasi na motema o nzambe bwale na mabanzo kiadie ebebe alingaka na yembe na nzembo kasi bundelanga etumbanga na longe bundolonge etumbanga na longe tumba la vie tumbanga na longe pongi na kolala se makambo tonga na kolamuka makambo tango moto akolamukaka makambo ekobotamaka okosilisa mosusu pe kobanda Bodriamba Bilama Marosa Nangaye Baya tena mokili babika na makambo asomo biso tokoma komona makambo chaque jour eboye Bodriamba mbi eta majore ngana koka mwa kota libalo mona makambo ima zanga libalo mona makambo Réflexion moto ya zanga maelena bolingo suka lelaka anga bolingo pasi pacheli mabula na rigia na kwene cheri de migler pananga bolingo ezate mawa ekomanga identité ye mawa ekomanga identité ye esika na yo lili ezana motema na ngai komitungisaka te oza oyo nzamba pesanga na lona yo na motema nanga kasi kanga motema ntongo le meilleur nous attend bapasi tokomona eza nango passage
nzambe atinda yo te na maboko na nga poni okwama ye atandele nakozwa nakosala yo plaisir ndenge mibali mosusu bazwaka basalaka ya bango plaisir yanga kisumbule Abigail awo kotambola moto aza na nsima na yo te yebaka esika kotia lokoloko yokisa fami soni te. Voilà, voilà, c'était la Gérostar. J'espère que voix Gérostar, il se fait vraiment le patron, le boss de cet espace, la base, Jonathan Pina, Jojo Pina, Azali, j'espère accepter vraiment na Gérostar. Géro. Oui, le tenant. Mouvement na yo kombo na ngoni. Comment on la géronymogénie? La géronymogénie. La géronymogénie. Voilà. Et est-ce que Bamisien na yo baza fier, content que vous allez yo jusque là? Oui, oui, baza très fier. Baza très fier. Baza vraiment très fier. Nous sommes en train de travailler. Il a baya au balinga qui baza na ngai nde baza na kilelo donc. C'est un peu ça toujours lamba tena que peut selon na monsieur bien. C'est un peu ça. Voilà. Et relation na ba master na yo ba adorable. Est-ce que attachement au salaire na même na petit filet, boy no petit filet. Est-ce que kutanaka azakaka vous allez neni na baninga na wana ya ba adorable. Yaza so adorateur te alongwa tena na kesi mususu. Donc petit filet pe alanda yo. Bon la nanga te ye nonga na ndenge na ye tena na kesi mususu. Position pe na éviter. Mais yo siko na baninga no batikala les ba merveille compa ma relation wana batachement no bozala na est-ce que ça la ka ti lelo pe ouais ouais tozala na bango très bien baya na nga tout tozala na bango bien kumu ya mboka chef na Tsubiki Rouge Nuance Fambiora ya jetem baya tout vraiment tozala na bango même moral donc pourquoi tu vas dans entreprise moko ngai na sa makambo na ngai lingo lo bateke famille kabwani donc tozala na bango pe na même moral et tosolaka tokutana na pe na batant donc je vais continuer en famille kabwana te. Voilà. Est-ce que tu regrettes quitter Iggy Nafilé jusqu'à présent pour quitter Badorable? Est-ce que Makakayope pour vendre au Bilobela? Oui, baya na nga ba mankanga baya na ba mankanga mais c'est la vie ndenge ezala kaka mwana bota maka. Un jour mwana zwa moi sina ye bakenda pe ko vanda ko tena bango mais ba parents ba mankanga ye mayaka pe ko tala ba parents. Senga teka mwana vanda kaka wana bala kaka ndaka ba parents c'est la bongo te. Senga ya mobili ndaka ba parents puis au sala honneur ya ba parents libanda. Donc eza moi bongo. Voilà. Tout le monde a la présence ya président Iggy Nafilé asiprenaka yo na kati ya répétition. Comment la présence na ye esala ko pena nini olobaka nini osatandaka nango oyebaka déjà koya to ezaka pena nini soko betela biso lisolongo obetela pena ba internet to bolanda biso à ce moment. Bon ezalaka jour wana etsanga koya DG Vincile akomela nga ke non toujours ya esalanga plaisir makasi komona mutu munene lokola gama Iggy Nafilé ya yo otala nga pe na réflexion na nga bien que ezalaki pena ba débit na ngai esalanga plaisir makasi elakisanga vraiment ke bolingo ezali et puis la famille est sacrée. Voilà, la famille est sacrée. Donc tu honores toujours ton père, comme ça tu as toujours bendele naïe partout. Oui, il faut honorer pour la mutumo asalanga ba bien makasi na kati orchestre et puis on a longwe. Alors continuer toujours pour aider nga na ba conseil. Na maman bebele aza toujours na ngai vraiment donc après ça va merci belé puis na kunisa nzambe ko tamusanga na ba nzela na ye. Donc c'est un peu ba bien les nini we makaka aussi lelo bina kila sala bien makasi we makanga eza jour na yaka sa test tant na yaka sa test na yaka na sa test na eba ki na kuta batu kuna na yaka pena na bandela via 0 na zela tant na ye ya memanga studio ka jour wana na sa test na genda yemba hypocrisie na bolingo bebe nanga ezali mabe soki oboyinga loba nanga na simba nzela maame pasi nanga donc esalanga vraiment plaisir nayemba vocal nanga vocal wana epi ntango nayemba yango epesanga vraiment makambo ebele retombe nango ezalaki positif epi na comprena eki ezalaki po mikolo makambo afungolaki motema epi nayembaki vocal na ngai epesanga baretombe ya makasi donc eloko na ngai ya liboso nasepelaka bareconnaissance na ngai liboso ezalaka na acte wana donc yango na esala ko bien
yango esalanga bien yango ya liboso eza ebele makasi me wana ya liboso kaka nde moto eswaka makasi sikoyo na carrière na yo ndenge la Géronimo ezomarche boye aza koaportelo nini po mpe ezosala oyo babien ti lelo ouais bien donc apporter les conseils yango moto eleki plus conseil eza babouclier oyo moto akopesa conseil moko liloba moko wana okotambola nango na vie na yo mobimba donc conseil oyo apesa ngai ekosunga ngai eza lokola bouclier oyo esunga ngai mpo expérience oyo aza nango eleki expérience oyo ngai naza nango donc apesa ngai bamayele oyo nakotambola nango esunga nga un jour na franchir baétape nakoma mpe lokola identité. Détermination, ils ont sur le terrain. Bon, il y a monsieur Ike Binafilé. Tout le monde a fait Géro, a posté par-ci par-là. Les gens me posent des questions. Géro, a zongi sous une adorable. A zongi sous pembeni ya Ike Binafilé. Album on a sur le terrain. Oyambi en ondengeni. Ils ont marché ondengeni. Ouais, ils ont marché bien. L'album est là, maintenant bébélé. Album a nzembe belé senga te kopesa ngo tana ngo zwa tana ngo mais album déjà eza positif po ba retomber la ngo eza bien album tout est bima déjà banda kala po ba challenge banda déjà banda kala voilà nzembe bien za na kati bonne chance na ngo kaka wana album na biso soki to sa promotion na ngo po eza album na biso penza bien que naza lisusu te mais au kati ya promotion hein oui eza album na biso eza album na biso eza album na biso na ndako na biso donc et eza pas album na biso donc ça on a ça la bongo na ba titre ne surtout ils ont la détermination titre nini oyo et marqué yo tout titre nini ozo sepela nango na album wana détermination ce ko sala ngo pe des fois ba internaute o baza branché o baza na biso c'est net moment bon on a mimi nzembo na leçon voilà ils a tiré na album détermination leçon pe santé moko pe très bien chanté alors ceux qui te rejoignent aussi sur moi pour que et c'est ça vraiment Cyril Ngungu hein papa na Cyriel et c'est ça vraiment mon beau Dadi Tombo na Djobour mon bali à Monica hein Monica Monique Zolamé sur la carte à Djobour et c'est ça pe mingi penza mon beau Trésor Manata. Mama lelo nakangi yanga bisaka nayebi ke yo kolela kasi kolela nanu te okoyeba no raison mama nake nandimi na vivre na zamba nakoma kamarada banyama nalembi kovivre na bato ya malamu baza moke mokili etonda trahison bongo baye naliaka na bango soki napesi baseki nazangi bayini mokili esalema bongo bongo mwasi nakabela 1 million mokolo amonaki 2 million alandi mobali ya 2 million akomi komonanga sans valeur nzambe simba motema nanga nayina bainosante polisu mwa moto moko ekoki koyiniso mboka mobimba mama nake nandimi na vivre na zamba nakoma kamarada banyama voilà ezalaki bongo leçon eza na kati album détermination chance nini ozopesa na album wana naopesa yango babonne chance ebele bafleur ebele po eza vraiment na banzembo ya bien banzembo ya toli banzembo oyo koamene moto à la raison moni dans la vie tosala barere ebele tant que toza bamusicien toza mpe bamessager donc ntango 2 ou 3 personnes ou 20 personnes une dizaine de personnes bapesi yo litoi po mpe opesa bango toli moko econtribue na vie na bango ndenge grand-maître binafila azosala vraiment eza malamu mingi kosunga bato na batoli na kati ya banzembo babiloko wana ezalaka kala me lelo ye mpe azongisela biso yango lisusu na bavie na biso mosusu donc eza mpenza lokumu mpo na ngai mpo na grand-maître binafila asala makambo wana mare na ye eza mpe wana wana voilà est-ce que je compte aussi un jour faire des featuring toza déjà kutu na travail ya nzembo moko tozoyembela yango mama emili nzemba ya tosepele ya mbetolo nzembo na toyemba obakisi lisusu konia souffrance na vi na ngai motema nanga epela deja moto toyembela yango mama emili nzemba toyemba yango na grand-maître bina file wewe toyemba yango naye
kaka ye non na ciblé te ye moko kutu mutayebisanga je koluka nzembo moko toyemba na yo ye moko ibi na ciblé wewe ye moko ayebisanga je koluka nzembo moko toyemba ngo na yo esala bien vraiment nde wana yango boyembela mamemi nzemba bafo toyembeleka nzembo wana tolaki yango vraiment totravaille yango d'ici là bato bazwa nzembo wana ekosala plaisir vraiment esala plaisir makasi. Et après maman si était là tozela nini est-ce que okonta mpe kosala mpe album? Oui, nazotravaille kutu na studio déjà naokota déjà banzembo et si tout va bien to producteur amonani j'espère que produire biso album wana tozotravaille yango déjà naotravaille yango lokola banzembo ezali naotravaille yango déjà na studio na producteur ya okuta déjà banzembo et puis aproduire yango donc na entre temps tobimisa na nzembo moko avant nzembo toyemba na grand maître Dina Tile. Donc après maman si était là tozela nini tout prendre nayembisa nzembo moko titre nango anniversaire et a dédié par qui? naoyembela bato tu balingaka Jero Star moni na s'inspiraki bato bafetaka chaque jour moni chaque jour mikolo nyonso bato bafetaka baanniversaire chaque jour voilà donc nayembela bato tu bafetaka baanniversaire chaque jour donc naoyembela motu nyonso. Je sais pas si tokozwa ta mwa sike nango moke esala mpenza esala so mwa elengi annonce ya chanson wana anniversaire vraiment so pas photo tozilongo mpenza mwa lobita gita esala mpenza bien makasi. Tapi rouge batandela yo babwakela yo fololo roza na makolo basopela yo parfum de larme alarme baembela yo loyembo roza oumela gerike umela apanda ye umela loyembo ya lelo lokola fololo ya lingenda ya runa eta majore oye mongongo ya Jeronimo lelo embeli yo nzembo mwana mari makwela na normalu kenge yaya na derlina yembeli yo nzembo voilà wana anniversaire eza nzembo anniversaire j'espère que bato baosepela nango makasi eza vraiment nzembo moya kitoko makasi eza doux donc nayebi te na o explicité ebele te bato bayoka yango bacomprendre message nini eza na kati mpona kosala plaisir kaka na bato tu bafete anniversaire chaque jour wana eza kaka eza tremplin mo tookita na wana entre temps tozela nzembo oyo toyemba na za maître Dina Tile voilà. Jeronimo bato balobaka soki ozoyemba obisaka bavoix ya plusieurs chanteurs bagrand aussi entre autres Al Pacino père son âme soki olanda mwa moke mwa voix na ye mpe bima mwa moke soki oye susu kote o mpe ya ve bayilo kanto redi ya misi bato wana mibale natangi bakombo bainspira yo nini na musique? we bato wana baza bato oyo baza baidole na nga aza parmi baidole na ngai papa na biso Al Pacino asala musique bien nabandaki kolinga yango mingi nabanda oyoki trop depuis nazalaki mwana moke ti lelo donc bafaçonna carrière na ngai par Idi ya misi bapesa biso mwa courage ya kozala mpena na goût ya kosala musique wana donc par rapport ya banzembo na bango batoli na bango nga mpe lokola nalaki na mwa eloko nga likabo na nga mpenza influença quoi bainfluença décision na biso vraiment ya kolinga musique depuis nazalaka mwa moke vraiment comme na biso kochite déjà na émission na biso nayebi te jero nini oyo tozela baprogramme na yo eza ndeni parce que esika mpe orepetaka tozomona mpe susu te toyebi te ye échanger baprogramme no pene eza nde nini toyeba yango à travers cette émission? Bon, pour l'instant toza na studio tozotravaille na studio mais tozwaki nani espace moko torepetaka au moins une fois par semaine torepete chaque vendredi place yango eza juste dans la direction Bekatet comme nango TikTok torepetaka na chaque vendredi torepetaka 2h de 18h oui de 18h à 20h tozorepete wana nano pour l'instant mingi nde toza
toza studio tozolambalamba mpenza mpo bato bayoka biso lisusu puisque là toza na nzembo moko na marché mpo tokotisa banzembo bato bacomprendre biso bacomprendre bacouleur na biso ekosala vraiment bien. Donc pour l'instant baprogramme na biso eza bongo barépétition tokozongela yango peut-être mois prochaine ou après mois na mosusu ti bajuillet to baout tokozongela biso barépétition mais toza mingimingi nde studio pour l'instant toza vraiment studio. Qui est derrière Giro Star? eza nzambe kaka nde nalobaka nzambe nde ala appui ya makasi mpo nzambe soki alingi nzambe afuta mbongo te me nzambe alosunga biso na makambo oyo biso tokoki kosala te po baloba place moto asukaka mayela moto asukaka nde place mayela nzambe ebandaka. Certes eza difficile eza mwa difficile le début a toujours été difficile mais tozokokoka bamakambo oyo tozosala grâce ya nzambe mpo nzambe azokoagir à travers bato à travers mama Emily Nzemba à travers bato mosusu baosoutenir biso Bobby Way salon Black Star London à travers bango nzambe azokoagir kati na bango de façon ke bamemela biso soutien ya malonga oyo ekosunga biso tosala bamambutu oyo tozosala wana. Merci Girostar, vous avez plaisir vraiment de partager dans le moins temps, moi les solos vraiment. J'espère Star na kata DKM Flash télévision, d'inviter quelques dédicaces na bandeko balandi biso et puis toko boucler vraiment émission oyo na mobile étiquette. Hein, mobile étiquette vraiment. Oui que c'est ça mingi j'ai bien conganti papa na Chacha na kata Paris et c'est ça mingi penza mon vieux Sadi Michel hein balobi Flat Hotel Résidence Miniville. Il y a boss Sadi Michel, Motema Maman Sylvie Minei, boutique Ejika, nous surtout Bazalawana, le vieux Eric Imaïma, na Bossani Opété, Tozana Girostar. Quelques dédicaces. Oui, na Pessimbote na 1000 € mon lac ici, na Pessimbote na Laetitia Toubalaran d'ici de Montréal, Venanga J3 Manungi, la bière expérimentée, na Pessimbote na champion Moboko na États-Unis na bosanité Alvin Kabouya master na ngai na pesi base ambassade Mbote chef d'état-major Fabrice Ataka na pesi Mbote salon Black Star London Bobby Way mama Emily Nzemba ya tout pepele ya Mbetolo na pesi Mbote na harmonica 7 fois parfum tsunga na tsunga no wambi na pesi Mbote pe na maestro Fabro auto fête anniversaire na ye lobby awa na pesi Mbote pe na grand maître Bina Pile vraiment ils ont moi bongo. Voilà. Qui commence bien, finit bien. Nous avons annoncé dans un jour en attendant. Nous avons préparé déjà mobile étiquette pour que tout boucler vraiment complètement émission Nabiso. Je dis un grand merci à tous les internautes qui ont branché, scotché pour suivre cette émission Pyramide culturelle avec votre humble présentateur Christian Tongo, le de la presse. Merci à la réalisation de Dieu merci Mayemba. Ou à Salingana comme 5 sur 5 la banda Konabino. Na PSP merci et pas à les boss, les patrons de cet espace, la base. Jonathan Pina, Jojo Pina, vraiment un grand merci pour mon thème Fongo Lelinga, il y a pour passer vraiment émission dans 4 espaces. En tout cas, Bino Batoulibo Mela, Malili, il y a bien Olia, en tout cas la base Louche Bar et Restaurant, et ça on a juste l'avenue Canas 501, commis de limité, donc ce qu'on commis juste côté à Maman Marthe, vous allez vraiment décider au moment la base Ezawana. Et merci aussi à Chanti Kasongo. Chanti Kasongo, Yepe Alandakinga, et la grande famille Bangongolois, Bangongoloise. En tout cas, je vous aime beaucoup. Merci pour l'union, surtout pour en tout cas, Balobi, Moussapimoko et Sokola Velondité. L'union fait la force. Merci aussi au patron, le chef de l'entreprise David Kanyama, depuis les ISA, mon patron. J'étais sali, na maman Mami Kinda, la patronne, maman ba garçon, la PSOP ba mbote na yo. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro de Pyramide culturelle. En attendant, Géro, avec la biso, mobile, il y a étiquette. Bye bye. Moi si na bala na mbongo, bapara nanga baina ye, bandeko nanga pe baina ye. Lelo soki na koma moto. Eza pona ye, afutelanga Minerva na chicken. Asombelanga basila bisa, afutelanga batefe, na poni kaka ye, ye bolingo na ngai, meme koma, chéri, pona bolingo na yo, na gubenga na bantu, Tien, tango tokabwana kinga, moto liboso na nyokwamaki, me bazalaki wapi.
nasali mavwanga tuzungani balingi lisusu tumuangana nakubengana bantu nakubengana moteme boyi nzotwe nzotwe posa kokufa yaya posa kosila wo nzambe alezanga bolingo mona ye ndengo kokoma yaya ndengo kobeba wo nzambe soki tata na biso kutu wa yeyi na ndaku bengana ye nakoki pete tien surtout mama na biso kutu wa meka taku tia lokolo te ragudu bengana ye soki bandeko na yo ya basi bayeyi na ndaku kotisa bango nazalaka etikete ya solo mobali moteme boyi nzotwe nzotwe posa kokufa yaya posa kosila wo nzambe alezanga bolingo mona yeye ndengo kokoma yaya ndengo kobeba wo kitoko bozelango kala te